Mbote bandeko balandi nyonso nzambe apambola bino ezali nga ndeko na bino Chora de Sulanga KL bandeko lelo na ye susu pote ya solo tosola bami na nga na TikTok vraiment napesi bino mbote mingi esika bozali abonnez-vous toujours na TikTok na ngai ya Chora de Sulanga ba émission ekozala ebele po tomemelaka bino et surtout na YouTube ya Congo Alenga KL Congo Alenga TV ba émission ezali ebele oyo tosalaka émission politique émission oyo tosalaka ba vie sociale kasi ya solo bandeko lelo na ye kobetela bino masolo pamba te temps eza mokuse 10 minutes mpona masolo ya lelo boyebeke ya solo bandeko biso baye tosalaka ba émission awa depuis tobanda ba émission ngai ndeko na bino Congo Alenga biso baye tolamusaki diaspora mpona ba émission uta na ba radio Tchondo Lesolo radio Lobiko napesi papa Mayenge mbote napesi Preston Lukunku mbote napesi DSV mbote napesi bandeko nyonso Frank Sando Kanda bato batiaki ba possibilité na bango ya kofungola ba radio pe ba etando mike na kati ya diaspora oyo lelo eboti mayebo ya bato oyo bakomi kosala ba émission. Il faut qu'on reconnaître bato balene bato babandaki makambo awa na kati ya diaspora bandeko na ngai to se sacrifier mingi ngai nazali kolala te mpona kosala tout korekolte koyeba bakongole baza wapi ntango Skype ebandi na miso na biso mpo tosala makambo ebele donc tobundi bitumba ebele mpona koloba makambo ya mboka mpe koloba makambo oyo tobengi bavie sociale na biso kopesa baconseil kasi ya solo bandeko eloko eza kokamwisa ngai lelo nakoma kokamwa soki lelo tobandi kolobela Kabila Joseph Kabila dégage Rwandais tolingi yo te toza na posa mwana mboka Joseph Kabila tomoni ti atiki pouvoir tomoni ba élection ndenge elekaki na ndenge ya Britandela Fachi Beto azwi ba élection azwi ebonga mwana mboka bandeko tozalaki na esengo biso nyonso tu Félix aleki bato ya Fayulu oyo balingaki Fayulu aleka bango baboyi basepelaki te balobi Fayulu moto aganye parce que Fayulu alobi ye aza président élu tomonaki ndenge elekaki mais président oyo azali reconnu ezali Félix Tshisekedi Tshilombo mais bandeko na ngai lelo awa na diaspora eloko komokamusa ngai soki olobi makambo ya Félix Tshisekedi bato ya Fayulu basilikeli yo oza faux nde bakoma kobenga biso soi-disant bajournaliste oza faux journaliste yo okomi moto afati ya Félix Fachi babandi koyina yo soki osali émission okumisi Fayulu bato ya Félix bayini yo bandeko toza koyeba susu te biso bakongolais tozo comprendre te toke na bavie sociale soki okumisi Fally Ipupa bamusicien na biso kaka soki oku bawario nde babengaka bango bandeko oyo ya Frère Gola bagolwa bayini yo bakobanda kofinga yo babanda kosalela yo baémission babandi kofinga yo mpe bayini yo kutu meme na mile so bamoni yo kutu bandeko oyo bakongolais bakoma komona eloko nyonso to akobunda na ye soki osali émission contre Fally Ipupa bagolwa basepeli donc bato affaire egola basepeli Congo Alenga mpena Chora de Sulanga mpena deux fois te ayeba osala ba émission olandaki émission wana donc bakumisi yo na ndenge osakana te bandeko na nga tozoyeba te bokabwani moko biso bakongolais okosala émission même na mutu soki mutu wana aza na problème moko boye bato mosusu balingaka ye te bato balingaka ye te bayini yo congolais
mais yo yambi moto na émission otuni ba question oyo ndenge ezalaka bayini yo bandeko toza koyeba te rôle na biso sikoyo eza nini biso nde toza bo neti ngai na ya na mikili awa na poto ngai moko nakobanga ndeko congolais te oyo nakuti na poto awa parce que aza famille na ngai te biologique soki aza ndoki soki aza moto ya bakisi ekozwa nga te kindoki ne mpe kozwa nga te soki aza combattant nga nakumisi Félix Tshisekedi en tout cas nazoyeba te mpo awa toza na mboka justice mpo koluka bitumba bandeko biso tosala babitumba na Congo ntina basepa tobunda tomonango ntina moko te tosala mpe mobulu kuta kosakana te mais lelo tokóma baresponsable mpo bato ebele na poto toyebani na biso te toyokutanaka na poto neti ngai nayebaka bakulutu en tout cas nayebi ke droit de nese basombaka yango te moto nayebi ke aza plus âgé ke nga plus de 60 ans nga mpe nazonage na ba 60 ans nazokende donc moto nayebi ke aza likolo ya 60 ans aza mokolo na nga nakopesa respect ndenge biso tokoli na kino bana Dallas bana yolo bayebi mpo nga naa mwana yolo naa mpe mwana bumbu galwa mwana erogal lisungi donc toza ndenge wana awa na poto moto akobangisa moto te toye kokutana awa moto na moto aya na ndenge na ye ta so yo babengisa yo ta mosusu batinda yo na poto biso tu tokutani awa ezali mokano ya nzambe atindaki to akokutana awa ndeko congolais mpo kosala ngele soki toza na bolingo te mboka na biso wana ko ekobonga te totika jalousie baparent mingi na poto bakomi koluka bamakambo mpo batindaka bana na bango bakende kobundelaka bango tala erreur grave tozali kosala yo parent okeluka makambo na yo ale oye kointoxike bana na yo na ndako mpo bana bakende kobundela yo tala niveau biso awa na poto tokomi kobebisa génération ya bana na biso toboti awa bajeune ebele oyo lelo baya na poto bacomprendre baerreur oyo bavie oyo basalaka na poto balandaka loyenga bilamba bayembaka bango bapesi ebele baya na bacanada balondres baparis bakomi na mayele bakomi mpe kokende kini bakomi kotonga bazoloba oyo mpena baza na baidéologie ya bien alingi mobulu te asali mwa baétude na ye asali mwa métier na ye akoti classe atangi ake na bauniversité atangi classe na ye lelo bandeko bakomi na baide ya sika balingi kutu jamais soko yo papa ozwi makambo na yo ya koyebisa eke yo mwana na ngai kende obundela ngai kolinga yango te po parce que ayebi ke non nga naza na baide na ngai yo papa yo mokende oluka makambo na yo to yo mama baparent tokeba biso bacongolais totika biloko wana yango mona na réseaux sociaux na biso bacongolais bolanda biso naza komélange makambo oyo nyonso so botali biso bacongolais bavile nyonso tovandi na Europe awa bacongolais bavile nyonso tovandi na Europe biso nyonso tu baétranger oyo tobengami baafricain banigérien bacamerounais bapays ebele bokoremarke ke biso kaka bacongolais bato totikala kaka na kati ya bavile wana tovanda kaka toprogressa mpena te mais omona bamasa na ozalaka na bango na banigérien na bafoyer baprogressa bamisusu kutu bazongana na bango na kuta bamboka na bango mpo nini baza na idéologie bafundanaka te bayinanaka te baza na ndenge na bango ndenge bavivaka mais ya biso bacongolais congolais kofunda koyina omonaka moto ayina yo boyebani na bino te mais alingako te ndenge amonaka yo propre ayina yo ndenge amonaka makambo ndenge amondoki complexe ya bacongolais yango ozomona bandeko nanga bacongolais
vraiment en tout cas mbela on a kobeta ngo pa ya biso ba congolais bato basalaka ba émission baza ba umbu na bino te bino bato bolandaka biso bato salaka ba émission to sala ba courage na biso poto lobaka YouTube eza ya mutu nyonso tu mutu to aza na droit koloba na YouTube to na Facebook to na TikTok mais biso to sala ba courage na biso bato liboso to banda ko bundela mboka oyo to se sacrifier kozwa batike bambongo na biso to bongo bandako na biso mwasi azolela azoregete mbongo nyonso ekei mpo nini mpo ozwa mutuka na otie essence okende ti pare okende kosala marche kolala na botel kolala esika kotambola tosala makambo ebele basacrifice wana tozwa na biso eloko moko te tozwa eloko te baoyo babénéficiaka nango bazalaka mayele bango mpe bazwa baprofita mais nga nakozala contre moninga te soki ye aprogresse na ye na réseaux sociaux to na bayoutube nakoma contre ye non eza nzambe moto apesi ye opportunité wana eza ya ye na famille na bana na ye mais nga nakosala yango nini yango bandeko baémission soki nakumisi fati eza ngai mutu naye kokumisa Félix yo mutu oza mutu afailu to mutu ya Moïse Katumbi okoyinanga mpona nini ezali droit na ngai opinion na ngai yo mpe soki okumisi failu ngai nakoyina na ngai yo te soki nakumisi mpe failu yo mutu afaci beton koyinanga te mpo ngai nasali émission naza mopanzi sango naza na droit ya kokritike bapoliticien na biso même président oza na droit ya kokritike ye pati kutu ye moko alobaka yango bamusicien ndenge moko toza na droit ya kokritike fere so tomoni eloko wana asali bien ngai nakumi nalingaka fere mingi mais so namoni eloko wana marché te nakoya mpe na kritike ye bagaulois bokoya te bo bandaka bo manifester bango bo banda kofinga yo shoka desula nga yo makambo mais bandeko ezosopa biso bacongolais naza mpe na droit ya kokritike Fally Ipupa Koffi Olomide bango nyonso ezali baémission tosalaka eza droit toyebi ke kifanatisme ezalaka nango nga moko mpe nde nasalaka baémission boye naza mpe na fani na nga oyo nakumisaka na kote bamusicien me bapoliticien mais eza droit na nga baémission tosalaka bandeko na ngai nakoki koyamba mutu nakotuna ye baquestion mutu wana korépondre soki arépondre esili bato bakolanda émission bango bato bakojuge mais eza te keno yo ozolanda émission mbala moko o te journaliste wana ndenge nini ye azokotela jamais mutu opena yebi na déontologie jamais okoyamba mutu yo banda so kofinga mutu oyo oyambi ezalaka te donc ezalaka te yango ozomona bandeko il faut vraiment toyeba ndenge nini tokoki kose comporter biso bacongolais to se comporter mpena na ndenge ya logique mais biso bato tosalaka baémission nde toya boye toza bayuma te nde toya boye tobuka maseki toza mpe ba 9D te toza ba 9D te oyo to ba 9-6 te tobuka na biso kaka maseke totika na biso tovanda tokoma kotalela parce toboti bana bandeko bacongolais neti ngai nakoluka te nakeluka likambo na ngai na libanda natinda bana na bake kobunda bino baparent oyo bozosala makambo wana totika yango eza kitoko te topesa image moko ya bien mpona kongo ya sika tala mboka na biso nde eza kobonga biso mpe tozala baexemplaire totika kimotema mabe kifitole eza kitoko te bokovanda ta so na bakwemo bokoka kotongaka bato kitoko te yango mbela na ya kobeta lelo merci na bandeko na ngai nyonso to ya TikTok abonnez-vous na TikTok ya Chora de Soulanga
abonnez-vous na Congo Alenga TV, ba émission zali wana toza ko sala bino toujours ba émission pona mboka pe pona vie sociale. To pesa na ba conseil. O ngala linganga ba émission ba conseil. So na moni sikana moto ezali na ko pekisa. Bande ko na biso abase ba bisa ba bêtise na linga ko conseiller bango pesa mabe. Ko bimisa ba bêtise tina ba réseaux sociaux lobby bande ko na biso tunde to yali awa. Ata yo ndeko za ko finga moto okukufa nana okufa tena mosu nga una seka ngango bona ibembeno to ko yate ata yo ye na yo te yo ebi bato bakufa na guerre bato pe bayate bo yo siko bembeno bato bayaka esalaka plein sa kutu oya yeni to bakufa na guerre bakundi na libulu na mabele yenda ke na paradis koleka yo nde bato bayaki kobeta tolo te omona ke no yo za danse na mokili kino yango bandeko tokeba na poto bajene ebele ya bandoki toza na bango na poto bajene ebele bakoti bakisi koluka bakisi mpo osalaka moto mabe mais soki moto wana aza famille na yo te sans effet ngamu nasambelaka nzambe bakoko mwana mfumuki mbango bandeko soki oza famille na nga te ko ozwanga te mpo bakoko na nga bayali nabelelaka bango koko yela zali bakoko na nga bayali donc jamais na kuna kobanga ya moto soki oza ndoki okolia famille na ye soki oza moto bakisi ezoluka kisi foto na nga yango lokola bokoma ozwa bafoto na bafacebook kende okozwa okomona mpe makambo na yo atanke mwana fumuki mbango atanke mwana bakoko toyaki na foto oyo mutu na moto ayaki na ndenge nga moto asombi na nga tiki aza te ni famille na ngai na ya nga moko effort et perso nga moko na bundala na vie na yawa nzambe na nga asalaka kati na ngai donc bandeko na suki wana nzambe apambola bino tokutani bongo toujours na TikTok toujours na YouTube ya Congo Alenga TV abonnez-vous merci nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima matondo ingeta